aussi à NTPC, à Zangi Barguiment au PC, mais c'est regrettable. C'est regrettable. Toujours que tous na lisanga NTPC, Bomoko NTPC, Oye, Nini, nous sommes unis. Mais les lots, ils ont dans l'intimité que tout yawa, tout le monde est responsable à NTPC parce que ma faille wana lobby que aye awa et tant que muta NTPC qui est tant que chroniqueuse. Et puis c'est une actrice qui a fondé un président et un groupe. Mais tout le monde côté le président va intervenir. En tout cas, ils ne savent pas si tu les lis. Mon dossier à Barcelone, dossier à Barcelone, ça n'a rien à voir avec l'art. Les gens pour le cinéma. Les gens qui prennent ma vie privée, la voyage à Barcelone. On est exact quand tu m'as cambré, tu vois, le dossier à Barcelone, tu as dit papa, tu connais papa m'a soumis, tu as assisté à un TPC. Parce que ils ont question, ils ont simbi. Actrice na président. Donc il fallait à ta président, ma président Soubaza. Bayoka nini koloba. Nini kosala. C'est notre président, on doit être avec lui. Bon, et les qui n'ont bien pour l'audience les a renvoyés, le BIB va répondre après vacances parlementaires. Voilà, les soirs qu'on bête à terre. Voilà, les soirs qu'on y est, pour les qui place une virgule, les salaires passent une place parce que ma camarade ma confusion, ils osent à la trop, ma camarade se contredire. Ouais, le baboui, on a mis qui m'ont expliqué ngate parce que ma camarade est vraiment très sensible. Bazate, bato manama mono to mona NTPC. C'est-à-dire ceux qui ont un NTPC à la rapport à des artistes congolais, moi je pense. C'est bon informatique. Nalakisaki bino lettre de Tindagi na NTPC, nalakisaki la presse. Je crois que presse m'a nango. Donc tout Tindagi bango lettre, bazwa ki yango bango peut répondre ki biso que tout moni lettre na bino. Mais ti lelo ndenge tozo sala bango nyonso. NTPC, est-ce que ça au courant? Est-ce que tu as tout bazana NTPC batala les réseaux sociaux? Biso toke vers bango, n'est-ce pas? Oui. Bango yambi biso te. Est-ce que faut que ndaka vers bango? Balaki biso que bango sala rien pour na biso. Biso tout c'est Zlatan Boloké. Identité l'animateur de King. Biso tout s'abonner à ma référence TV. Ma référence TV là où il y a tout dedans en fait. L'émission est bien, la musique, l'émission est bien. Nous surtout les arabes malam, c'est Boloké Loketo, l'animateur de King. Biso tout s'abonner, Nzambe Zamalamu. Ma référence TV, Zlatan Boloké. Hey, abonnez-vous massivement. Ma référence TV. Ça dit qu'on a net retard makamouya solo. Je confirme Babi Tango fort de Falibou Palom Mayamboma. Hey, fête Yamboma. Allez fête Togolia Togomela. Fête Yamboma. Allez fête. Ah, Falidi Kapa, Lela fête. Bisogno surtout total la chaîne Moko. Tous s'abonner, bisogno surtout. Ma référence TV quoi. Alfred Boyimba, Lula fête. Chia de Canton, Natalaga fête. Franka Paya, Lula fête, Renata. Bonjour, bonsoir, abonnez Nyonso. Place au beau sa confiance pour s'abonner. Ma référence TV, place au boza ébélé, n'a qu'à s'abonner, n'a qu'à partager l'émission. Moi je vous demande toujours merci pour la considération. On a Sabino Bisso vraiment te comprendre dès que pour ça Msala. Merci avant banda na opesa liboso merci na bato ba sala ke ba image comme na na banda ku bato ba sala ke relation émission les kamalamu. Merci na mutu azana sima caméra o ya réaliser émission Eric Arsenal babi moi na mbalo ça Msala comme il faut. Dieu merci mbadi ngatanga ni marayo c'est que
baje ezalaka te. Merci na régie finale wana namona mon coordonnateur. Merci pour namsala ma référence TV toujours et ça amsala nango. Pourquoi pas na abonné nyonso. Dieu merci mbadinga azalaka pe na 100% star na ba partenaire na ye o bazalaka na ye longo wana namona kata France wana. Badega Schengen 5 étoiles, Badega Schengen 5 étoiles, balbi moi na moi ça sala, musalo bana mal ba ko sala meya zo sala ngo Badega Schengen 5 étoiles. Pourquoi pas na papa pasteur, papa Guy Janon na moi c'est maman, j'ai Patricia Louvik na kata François et pourquoi pas na Dynamo Kabemba la belle femme et to accélérer la Lyon bazalarana Dieu merci mbadinga. Merci beaucoup lelo a souhaité faire obligé mbadinga azalawana pour na bino boso toujours ba information o eza ya fraîche pour mbadinga ko sarate boyebi ke toto le kanaba na ce que nous appelons des news internet obenga ngo ba biloko moko boye o elega ba news te boyele te ba base mbadinga zalaka pour na sala toujours ba vraie information lelo oyo toza le 26 le 26 oyo lelo to na commune ya Gombe to yeko sala nini commune ya Gombe oyo yambi so Dieu merci mbadinga na ndako oyo na maison vraiment ndako ngala ngako réseau ko yango vraiment mingi te pona miso na kota ngona magistrat chamala waza papa na ngala zalaka na tout le temps lelo dans na interpellation ya président Caleb Toukebana waza représentant visionnaire ya groupe Sinar o lelo ayeko tika plainte na ye premier appel eza lelo oye andima kité ezana moko oza actrice comédienne yamboka na biso o bata a travaillé plus de 2 films dans groupe naye azalaki consciente te na affiche oyo entreprise sponsor ya groupe Sinak et mettra qui en place na ba panneau partout ne longi naye azalaki vraiment inconsciente à ce plaît na ngote apporter ki bango plainte lelo oyo to moni que na premier degré ba pesa ki raison oyo amende oyo bima plus de 3 millions de dollars oyo il faut ba futaye oyo président Caleb a CP na ngote alobi te bakati mabeye amenon na niveau oyo to benga niveau ya likolo abimbadinga comme yo zalaka wana ba benga ko l'homme de songi ngala vraiment bobenga l'homme de songi te nazora o ezande o ya caméra na memi liboso ya caméra et au moment ezalaka recette ya Dieu merci mbadinga et au moment ezalaka recette ya bateau basalaki azala merci mon vieux Freddy Kimbe na kati ya Belgique wana moi sine kova Kimbe Jérusalem anniversaire to lekezaki kitoko na boy dans le bébélé to yeko tika kaka plainte mais na plainte o to yeko tika lelo botala banani o bazala awa na biso elongo wana namoni ba actrice ya groupe Sinak baza tokolobisa bango pe réalisateur nanga alobisa bango tokoyoka na mo président Caleb o ya koloba tokotala pe soki ba collègue na ye pe bazala ya ba groupe mususu bazala na elongo mais na boy to lobebele po télévision za radio te radio ba koloba bomoni te bolobi ke za ki bo mais télévision bomona na ba image tant que en tout cas ma référence suivi ezala chaîne oyo ils ont la actualité, kosarate la saka réalité. To kota na réalisateur na ngabo découvrir na o ezo se passer na carte boso to zone to commenter. Together. Mon frère de Cathy. Yanoé tout que. C'est papa Nathan. Oh! Je suis artiste de la Top Sinak chez le président Caleb. Depuis lundi, nous avons une répétition. Le président Loba qui a assisté à l'audience. Il y a mis un appel dans WhatsApp dans le groupe de Sinak pour nous procès dans le président Caleb. Lors de mon Seigneur vraiment, tout le monde soutient le président Caleb. Et surtout biso ba artiste na ye po aza papa na biso po lelo papa na biso ndenge aza wana soki lelo tête na ye katani biso bana na ye pe comprendre tête vraiment katani donc toza wana mpona soutien na ye donc de A à Z
Donc, fanatique na biso nyonso ya groupe Sinac partout dans le monde entier mon pays. Au soutenir à tous na justice déjà to komi ko koma sikoyo bomona nde bactère ba koma déjà biso to komi sikoyo. Vraiment tosengi vraiment soutien na bino ezala bien et en plus artiste comprendre ya bagroupe mosusu ya président mosusu oyo aza président na bino comprendre oyo aza donc collègue na bino moninga na bino ndeko na bino soutien na bino ezala bien vraiment liloba ndenge naloba yango wana mai tozali toye vraiment procès babusi mbokolo vraiment aye procès ya président na ye Caleb. Merci. Voyente, Yaka. Bonjour chef. Bonjour. Tout le monde a une maison à justice na Gombe. Tout le monde a tous les 26. Bon, comme convenu, il fallait tout normalement comparaître en appel pour le dossier au Boyebi, pour le alors, je crois que le président bienvenu Chikebana n'a cordon, n'a avocat dans la carte, bazo discuter. On ne sait pas encore, peut-être cause à la reporter pour une date ultérieure. Ou soit Samuel, on ne sait pas encore. Mais on attend. La dernière nouvelle sera donnée par le président. Merci beaucoup. Bonjour chef. Bonjour. Comment est la présence na yo awa na maison de justice to ba commune ya Gombe oyo sani? Oui, yaki justement pour soutenir notre président na makambo badamona ya lokuta oyo bazomona na bareseaux sociaux. Alors toyaki korépondre lokola date d'audience ezalaki lelo yango toyaki korépondre. Voilà, de tout présent ça. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour maman. Bonjour papa. Quand awa mono baseki na mono su awa lelo yo moko mona momena na miso ko mona ne boloba oningo mona na miso sans que ba ebisa yo. Oui, ça c'est passé né. Oui, normalement eloko boise le vendre na ndako te ozela ba betela. C'est notre président, on doit être avec lui. Bon, et qui n'a bien pour audience les a renvoyé, balobi va répondre après vacances parlementaires. Mais on devrait répondre à l'invitation de Awa, na président, puis na bande pour soutenir notre président. Merci beaucoup. On est là. Bonjour maman Caro. Bonjour Yaya. Tout le monde est sous présence na yo awa. Oyo landaka papa, pour yo moko mona ba beto li solo to ben. Ah, li solo ko beta te. On soit koyeba point ezalaki place nini virgule ezalaki place nini parce que makambo yango ba confusion ezozala trop bazo se contredire oyo aloba boye wana alingaki moto aexplike nga te parce que makambo eza vraiment très sensible moto aexplike nga te nga moko nayoka na monoko avocat nayoka na monoko ya motu tel donc c'est ça yango moni présence nango na kati esika siko ndenge okoteli kuna na kati bino bozalaki ndenge bajuge balobi oretenir nini ese bareporte yango bon comme il faut ou bien basali kaka ke mpo baboma moto nyonso eleki normal parce que basami te baenregistre problème na bango mais balobi lokola baza na vacances soki vacances na bango soki judiciaire soki nini barenvoye dossier le 21 octobre. Donc, au bozoyoka epai ya munoko ya mutu aza na ndako te munoko ya mutu ayoki na makambo oyo eza awa. Barenvoye dossier le 21 octobre. Donc tranquille, nyonso eleki très bien. Donc c'est ça na ebite ya na ngasa besoin de batisa. Normalement eza procès bayaka nango bongo te. Il faut rassembler la preuve surtout où eza nango pour azala na soubassement moko normal pour se défendre.
Donc, de toutes les façons, ce n'est pas dit que la personne qui accuse Yendaza n'a raison. Toza Awa, côté Marambé Katanara, palais de justice. Mais moi, ma mère m'avait dit ceci. Ndeko na yo, muninga na yo. Ceux qui ont un problème, comme ça, la justice, en tout cas, aza muninga mabe. Tout samba kaka, tout kende kaka. Président Azana Kach, donc il pose la carte papa Bima. On va justement ça la pour na tozo on a biso. Le président de la télévision. Donc il est là. Avec l'avocat et le président Caleb Bazawana. Bonjour papa Caleb, le président Caleb. Bonjour président, je ne parle pas, il y a mes avocats qui sont là. Bonjour. Avocat, bonjour papa avocat. Bonjour madame. Ah oui, Toye, pour le dossier Oza, il y a président Caleb, na maman Elise Oyo. Toyo Kaki, Tozala qui n'a pas conférence de presse par rapport à l'image Oyo Yaye. Après ça qui Star Time a publié qui est partout dans les pays d'Afrique a déclaré qu'il fallait porter plainte. Le lot a été l'État Kataki, président Caleb Fala Foutaye 200 000. Mais tout le monde a c'est que Maman Elise a dit que c'est solo pour président Caleb pour réclamer 1000 pour l'État Kataki. Qui appelle, nous avons un cours d'appel à Kinshasa Gombe le 26 août. Nous avons qui devant le juge, on était devant le juge pour comparaître. Mais comme ils ont matière civile, le juge a signé la vie le 21 octobre parce que a droit et c'est qu'on va partir au bazar n'a pas communiquer la pièce. Donc qui n'appelle parce que c'est pas un jugement libre sauté. Nous avons état des droits et puis si nous tenions sur faculté de droit, il y a beaucoup de recours parce que les erreurs peuvent arriver. Compétence des causes là. Comme M. Caleb Baza, citoyen congolais dans votre année, l'a estimé. Bon, pas commenter, je trouve ça la tête de la langue aussi là. Mais retenez seulement que nous étions là à l'appel. L'audience prochaine aura lieu le 26, pardon, le 21 octobre 2000. Je mets tout ça serein, Dieu aidant, donc, pourquoi pas, bien le corps d'avocat, pour le quitter, le corps de l'État Sakataki, Elise pas artiste, Caleb pas artiste, Bango na Bango, bon mettre les Cameroun na Kimia qui est continuer à Boye, de battre au Kendeti parce qu'ils ont sali leur réputation d'artiste. Bon, à ce stade, il n'y a plus moyen que ça soit la mienne parce qu'il y avait déjà un jugement à niveau premier degré, on doit ce qu'on appelle. Toutefois, nous sommes Congolais, si les deux parties estiment que vous avez côté de ma devant, je mieux vois un mauvais arrangement plutôt qu'un bon procès. Nous sommes ouverts, mais nous sommes là. Ce qui est possibilité ou nécessité, nous continuons jusqu'à l'issue de l'affaire et que le meilleur gagne. Merci avocat. Nous avons continué la question dans la Souka. Président Caleb Bazana avocat. Tant que vous avez pourquoi vous allez qui wana tepo et comme matin point qui va kata et après vous allez réclamer après. Pardon, la comprendre. Nabi, président Caleb Bazana avocat nae, jugement et bandaki déjà pour Elise Aldaki pour samba awa. Pour Nanini et comité na niveau aussi bakati après bino boye ko bimisa ba preuve tandis que ba preuve wana bozaki dango depuis kala. Pour ni bobimisa kiangote. Naza en tant qu'avocat déontologie peki singa na kota na ba détail jugement de personne ko wana ko ba traiter. Ça va détailler la justice, je ne peux pas commenter sur ça. Mais de retenir qu'il y avait un jugement à premier degré. Parti Caleb et CP l'a quitté, ça lui appelle. Voilà ce que je peux répondre à tant que professionnel. Mais ma détail, M. Souza. Moi, je voudrais compléter le confrère. Voilà, nous faisons confiance à la justice de notre pays. Il y a eu un jugement qui a été édicté depuis le tribunal de commerce. On ne peut que dire amen parce que c'est la justice de notre pays. Nous respectons la justice de notre pays. Mais nous avons les voies de recours. Lesquelles voies citoyens congolais surtout à la droit oyo asepelité dans le ligne la salili l'autre mokoto et l'autre mosusu mais pour na yango donc qui a un appel. Mais on ne peut pas critiquer, nous n'avons pas l'amabilité de critiquer l'œuvre des juges, surtout de la justice congolaise. Nous n'avons pas à la critiquer devant la presse. Nous allons faire le travail qui est nôtre de faire infirmer ce jugement que M. Caleb pense que Zali injustement établi à son encontre. Donc pour le moment, nous sommes très sereins. Les pièces que nous avons, c'est peut-être notre stratégie. On n'avait pas voulu brandir ces pièces-là au premier degré parce qu'on pensait que c'était
c'était une blague. Parce que nous connaissons le théâtre au Congo. C'est dans un cadre informel que le théâtre au Congo se fait. Alors, aller jusqu'à dire ou à demander des millions de dollars ou des centaines de milliers de dollars à un artiste qui, dans ces pays, c'est un grand. Mais nous savons tous comment est-ce que nous évoluons dans ces pays, dans le cadre du théâtre. Au contraire, nous devrions dire merci à la chaîne, à la société Certaines Télévision, parce que nous prenons la chaîne Certaines Télévisions comme étant une structure qui vient booster les artistes congolais. Ils ont commencé peut-être par M. Caleb, mais ils pourront prendre tout le monde en compte finalement. Ça dépendra de votre façon de faire le travail. Si vous le faites bien, je parie que la chaîne, la société Certaines Congo va mettre tout le monde dans les fiers pour essayer de promouvoir le théâtre congolais. Et retenez que le théâtre congolais est dans l'informel. Le théâtre congolais demeure encore dans l'informel. Il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de quoi que ce soit. Donc c'est des amis qui s'est fait appeler pour venir prester dans des théâtres et des amis. Donc il ne faudra pas que vous preniez ça comme des contrats et tout ça. Non, non. Nous sommes sereins, nous allons affûter nos armes pour que ces jugements soient infirmés totalement. Merci beaucoup. Bato nyonso bayoki parce que eza eloko moko ezopesa mpasi ke komona Caleb na Elise bakoma ntina niveau oyo nayebi te bozwa asire biso nini te. Caleb aza innocent na makambo Elise alobi mpo bazwi bafiche eza na 60 et quelques pays d'Afrique. Ils sont tous deux innocents. Donc il n'y aura pas de perdants, il n'y aura pas de gagnants. Tous sont innocents. Ok, merci beaucoup. Merci. Bonjour chef. Tomoni présence na also lelo awa toyeba présence na awa tozolakisa ke boyi kobandela fossé po ndenge déjà justice ekataki ou bien vous êtes déjà convaincu ke aza gagnante ndenge première plainte na ye ndenge barépondre à la justice. Non, jusque-là, ndenge baavocat balobi gagnant aza te, perdant mpe aza te. Donc toye parce que tosalaki appel, donc toye kozonga awa mpona koresamba parce que biso vraiment tozala na mposa kosamba te mais lokola balingi tosamba tosamba yango toye parce que tosali appel ndenge baavocat balobi baterme oyo eza vraiment bien approprié nde naloba toujours peut-être ngai naza na maîtrise ya bamot approprié te mais baavocat balobi bon toye mpona koreprendre affaire wana parce que toestimaki ke jugement liboso ezalaki entassé na ba irrégularité. Alors yango tosali recours mpona toya tosamba lisusu parce que nous on pense que la sœur ne devait pas akokai kobamba biso tofuta ye montant wana te 3 millions à 200 millions. Donc déjà biso toyebi biso nyonso tosala théâtre na Congo bambongo tozwaka. Donc non tokoba bamontant wana te. Merci chef. Question de confirmation. Lelo oyo ba réseaux sociaux ezokoma que ANTPC a décevoir groupe Sinac pour eza représenté par président Caleb yo koza na comité directeur za parmi ba chef. Est-ce que demande na bien na ANTPC ezalaki recevable ou bien bino mona kwa ba bwakisa bino ba zaika po ba ironie ba yoika nga mo bino ba bwakisa bino. Ko ba réseaux sociaux ko makondi ba bwakisa groupe Sinac. Bon. Bazate bato bana mamono tomona NTPC te. C'est-à-dire ceux qui NTPC azalaka mpona biso ba artiste congolais, moi je pense. C'est bon information. nalakisaki bino lettre totindaki na NTPC nalakisaki la presse. Je crois que presse mobile nango. Donc totindaki bango lettre bazwaki yango bango mpe répondaki biso ke tomoni lettre na bino. Mais ti lelo ndenge tozosala makambo nyonso. NTPC est-ce que aza au courant te? Est-ce que atala bato baza na NTPC batalaka réseaux sociaux te? Biso toke vers bango, n'est-ce pas? Oui. Bango yambi biso te. Est-ce que faut que ndaka vers bango? Balakisi biso que bango sala rien pour na biso. Donc tout ça mama biso ndenge na biso quoi. On comprend aujourd'hui que structure moko te ezali pour na. Bon, nanga tout à fait question moko junior. Na landaki na conférence de presse à Elise alobaki. Ozalaki.
Oui, je namonaki yo nazalaki wana makasi faina comme sorti la question nokuta opozaki baboyaki korépondre baboyaki korépondre yango parce que nazalaki na baquestion mosusu ezalaki makasi mingi nani nayeba alobaki ke ANTPC batindaki audio moko kale balakisaki bango mais audio wana eza faux ce n'est pas elle peut-être ANTPC mpe na part na bango parce que alobi lisusu ke président Masumu abengaki président Caleb bakutana mais président Caleb alobaki na bango akoya mais bakutana te ye te moto akoloba ke président Masumu abengaki Caleb moni c'est-à-dire que ANTPC loka structure ya monene ndenge wana biso totile bino lettre te biso bino ke toza na likambo moko ezoderange biso entre baacteur bino fo bobenga na Caleb na sœur na biso mais bino mo boyokaki ke babengaki kaka sœur n'est-ce pas parce que Caleb asengaki babenga ye basola na ye babengaki te nga nalakisa ye lettre ti bobenga ye bosola na ye pourquoi alors qu'il y a un problème fo benga nde bango mibale ti ata bengaki ata biso tobaki bobenga ye moko bobengi ye bosoli na ye apres botiki na bino est ce que eza normal apres botiki na bino lisolo yango ekufi nango ndenge wana non ANTPC bayaki otala biso dernièrement na répétition na biso ya Sinac avant mama Mindondo akufa j'ai encore des photos tokanga na bango bayaki soki eza makambo ya intérêt na bango bayaka ti loko eza intérêt baartiste bango pourquoi baye te pourquoi baye te ndenge toza na bino awa bino kutu boye bino bato ya presse boye waye bango chef mpona koluka kochite oza face à caméra lelo oyo soki bafani na bino ya cinéma bali baretenir message moko clé mpona yo bisa bango nini oyo ANTPC azosala mpona baartiste congolais comme protection nayebi te nga nayebi nanga eloko basalaka te nga na bénéficie nano eloko ya ANTPC te sincèrement oza na kati ya ANTPC mais papa déjà ANTPC ya structure ya baartiste comédien nyonso ça veut dire que d'office artiste comédien nyonso aza na kati de deux bango ntango bayaki epa na biso na Sinac ngam nayambaka bango ti bayaki kolakisa biso ndenge nini fo toadere tondimi koadere bofuti mpe badroit na bango ndeni est ce que bafuta badroit kuna droit des yeux ezali eza combien 5 dollars oui vous avez moi payé? j'ai payé donc nga nayebi nakotangelo bato nga nayebi bango wapi nga nakenda nayebi ku place bureau ya NTPC ezalaka te mais bango bayaka vers biso nayebi papa Masumu namona mama Mindondo namona on avait quand même beaucoup de gens qui sont venus vers nous avec tout le respect que nous devons à papa Masumu et aux autres omoni bayaka baexpliquer biso ndenge nini faut toadhérer il fallait que tu faire adhérer mpe baacteur nyonso parce que biso déjà bato nyonso omoni ata nanu toadhérer te prenons que nanu toadhérer te il y a problème te tozwango ke toadhérer te mais tant que nous sommes des artistes et comédiens toza déjà d'office bango il faut pas déjà s'occuper na biso omoni d'office eza nango kutu teke makambo toadhérer to toadhérer te toa baartiste comédien toa baartiste comédien teke oyo ya basima pale te toyebani ocomprendre toa baartiste comédien ya quartier toza na bachaîne tolekaka toza na toyebani c'est-à-dire ceux qui ANTPC qui fait un groupe na biso ça veut dire que ba reconnaître le groupe na biso n'est-ce pas existence nango mais pourquoi est-ce que bango ba yetango ba na groupe na biso pourquoi est-ce que quand il y a un conflit qui entre artistes avant de commencer ANTPC devait déjà prendre des solutions avant de commencer biso to commencer aussi longtemps que ANTPC existe encore surtout le baba c'est le badi no ba luka kino tanga matanga mama Mindondo mais te na lobby te ke ba ki na matanga mama Mindondo za ki vivante avant mama Mindondo pe ayaka na nini na Sinac merci donc bayaki c'est vrai to yambi bango on a parlé nous faisons partie de l'ANTPC jusqu'à preuve du contraire mais comment on a biloko boye que baza pété vous êtes déçus journée à l'élo non seulement tous êtes déçus mais est-ce que journée à l'élo bazala qui informé à yo yebileni est-ce que tu invites yo si nous avons compris bien yo za kuna social et bon ce temps on a na kata NTPC bo mona ngate neni fa ka bo yo sabata journaliste ngala ye en tant qu'NTPC on va le la caméra sur vous otika moko lo baka ye bo tu na ngate ngala ye baka mna ngala lobi boye est-ce que bo informer qui bango ke lelo bokozala awa na audience moko boye po moi bilo mususu bakope kozala raison ke tozala qui informé te moi je serai sincère avec moi j'étais informé peut-être pas Caroline Fatou moi je vais te dire la vérité oui biso to va informer le soit NTPC lo na biso te tosili ke bango te tomoni ke eza important te voilà tosili ke na biso bango te
en tout cas nga na oya luka président lombe na bureau tout de suite là son na longwe pas président Caleb na na bureau et puis na oke ko luka président entre nous ba président nyoso ba président nyoso ya ba groupe à théâtre vraiment beaucoup quoi système de mon ami noté en tout cas vraiment ça ce n'est pas de l'amour bandeko et net singa penda les oiseaux rares malgré mais na yeko c'est la famille maman Fatou na comité directeur ya ANTPC pour ça ba question te lelo ba question za pas ba et oza awa comme représentant na ye awa lokolo je crois que omoni omoni mama social na ANTPC azangi ba argument opesa mais c'est regrettable toujours ba que tozana na lisanga ANTPC bomoko ANTPC oye nini nous sommes unis mais lelo yo ngana ntimaki te ke toyawa tout le monde est responsable de ANTPC parce que ma faille wana lobike aye awa et tant que muta ANTPC est tant que chroniqueuse et puis c'est une actrice née a fondi un président ya groupe mais tout le monde côté ba président va intervenir en tout cas parce que pas si to les lignes bana ezala te nzupe pata bazo banga po ba banga ni Caleb po aza lelo ni ne banga Marcelin pas dimaki na bikopa Caleb na ndenge ni question oyo c'est que oza moko batu akonda ba question donc il faut vraiment ko parce que dossier à Barcelone ezaki kutu makambo ya mon dossier à Barcelone Barcelone a joué na Caleb dossier à Barcelone ezaki ça n'a rien à voir avec l'art ezaki pour makambo ba ya cinéma ezaki pour makambo vie privée ya voyage ya Barcelone wana ezaki kutu makambo oyo to lobela ko dossier Barcelone to venga teke papa to consister papa masumité to consister à NTPC parce que oyo ezo question moko oyo ezo simbi actrice na président donc il fallait atta président ba président subasa bayoka nini koloba nini kosala ezali kamba balance pourquoi balance na bino ezo peser côté mon côté mais ezo peser comment quand il s'agit de Sinark balance ezo kita quoi côté na c'est ça il faut balancer ça na niveau mon s'il vous plaît Caleb Aza président le président Nelson c'est un artiste comme tout le monde ceux qui aient se plaider na nini na association oyo et s'occupe na artiste il a fallu les cambo bolandelango à la loupe c'est que vous avez fait nous les enfants de Caleb tozo déplorant on n'a pas aimé et puis c'est noir sur blanc moi je le dis clairement on n'a pas aimé et puis ça ne se passe pas comme ça Caleb est comme tout acteur et comme tout président si c'était une actrice qui avait accusé un autre président ça n'allait pas être ainsi mais comme c'est Caleb otiki yende batu bayembeka menzamba za na parna et puis c'est notre président biso bana eto kozala na simane tina suka tondimi a exploiter biso tondimi oh ne surtout bolo ba tondimi yango to sangisi yango mais nzamba za juste ce n'est pas bien balance ezaka na mesure moko Fatou Azar. Ma référence est Tivina Embelao, ma référence est Tivina Embelao. Yo 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 yo. Ma référence est Tivina Embelao. Yo 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 yo. Ma référence est Tivina Embelao. Yo. Ma référence. Ma référence. Ma référence TV. Référence oh, et ma référence oh, il est ma référence oh TV, ma référence oh TV, ma référence oh TV. Kenga malo fe kao ngoyao, kenga malo fe kao ngali yanzana tambola samtareda we, mbeti di tapeli poto. Ma référence TV, ma référence TV, ma référence TV. Bana mere, bangwasi babangi na munu, bandeko na ngai bankana, s'abonner massivement wapi. Bokota na YouTube wana, obeta kaka ma référence TV. Tala zwali sapi na oyo, kaka li sapi oyo mosusu te. Esika omoni, bakomi, s'abonner. Li sapi oyo kaka, dobika. Bongo yo komi mbala moko abonné. Esili bongo te, tala ngonga wana ya mokeleke te. Ezali na mopanzi ya loboko na yo ya mobali.
kaka lisapi oyo dobika na ngonga wana dobika yango elakisi nini notification ya gag ya émission ya télé-réalité ya bafilme ekobanda koyela yo lokola litabisi Mare France TV chaîne ya kitoko bateatre ya kitoko bafilme ya kitoko baémission ya kitoko batélé-réalité ya kitoko Mare France TV référence à bamokili nyonso sika bakutala bateatre Mare France TV référence à bagang Mare France TV ate okata bango lomponje Mare France TV te esimi bango masasamba Mare France TV ekangi masolo ate Mare France TV naimite quand tu souhaites obimina ma référence quand tu souhaites suivre information nyonso bagage nyonso batéâtre nyonso bafilme mobimba na yo bémission ya mpake na ma référence TV